Moni biso na kisasa biso ba congolais to ala kana ba respect na ba valeur ya ba respect na ba valeur ya ko respecter ba artiste na biso omoni mutu lokola El Marabi Yoshua to bimaka na ba mboka to kina ba Cameroun to kina ba mboka ba Libanda omona pena ba yebi kitango noko wana koti pena El Mara o senti ke mboka komi fête vous comprenez na ba Cameroun ba opesa batu ba benga El Marabi Yoshua Camerounais na bangola ba benga ngolais o senti ke no kilo ya biso ya Congo valeur alors biso ba na mboka to ebaka na ba respect nini to kopesa batu vous comprenez Oya ya fali oyo oya ya dikapi ai pupe na beleli yo mingi tatoyo ya pajalongo mo ya Gatida Rose Papi Phoenix na beleli yo mingi tatoyo ah loboko etonda loboko evimba loboko etonda ale maître kumble kitimba kobinema ya bazobine abudu samba garçon de chanson ale kapinga mutomwe mwana mutombo kwangola kabuka mbuji oya sumbila mwalele mugetu ya sumbila lipapa mala oya sumbila mwalele mugetu da sumbila lipapa ayaya mugetu ya sumbila lipapa kubwa komi ni aux internet so ko kubwa kalikolo balini les amis balili ba sele te ochanga na ba classe mikie boyo ngana kalugiste ngana brigadier Sarbati donc ngana ba côté kuna ochanga na ba biso pesa esengo to pesa ke lengi donc to pesa lengi ba to ba bina to ba alimentaire te na lobage belé na te to ba alimentaire te na lobage belé na te iso batu nde ba bina yango zo mona mama ka yango tolo bat donc mutu moko beta même pas 9 nzembo au sala pas album même pas ya 9 nzembo hein on a ba dasi ya toucher ba loka ba Marabi on a respecté hein bazio na Vodacom ba bimso na TV le lo mo boyo a liberté toi la ba respect pe ba chroniquer ya biso ya mboka na ba chroniquer boye daka batu comment on dit la vérité bo alors bozo ka mikobo tu na bango est-ce que yo na fi na yo nengo komi le loboué au sal album il y a 12 nzembo a salati OK comparer kiti mo boye respect za te ba manka ba respect en moni lelo ka place au loba bilobe la place au leka au sengi pardon bonzimi on bonzimi en honte to betaka na mir mikolo to betaka na mir. Tu viens du pays de Ferrego là non biso toi référence à Congo biso toi référence à Congo ndo mona ba congolais so batali biso libanda ba ibi El Marabi Yoshua mutu to bandi totali bandaka janvier ti lelo combien de fois to bimi libanda mboka combien de fois to beti ba concert ya événement nini to sali tant to bima wana yo za na parler na bino zo dame badi otondi oleki na TV bandi oloba na éviter osola mama site ce total mama site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blague tele lo soroli biso makambo Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kotozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc à luta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Voilà, nous sommes à 14h30, heure de Kinshasa. Très chers téléspectateurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre. Avec moi, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron, hein, la giga. Voilà, je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très bons moments ensemble avec vous, très chers
téléspectateurs. Et aujourd'hui, sur ce plateau, restez branchés parce qu'il y a à boire et à manger. Je vais recevoir pour vous Dubaï Bel-Air, l'animateur de F Victime de Fally Ipupa El Rey Mago. On va beaucoup parler concernant Makambo Boyebi, donc entre les Kings et Inosbi, moi, impolitesse, on a beaucoup de choses et sur sa carrière musicale. Est-ce que ok malamu ou bien ok pena moi moi côté ngamato sur les belés. Voilà, merci beaucoup Naloya Adasima Kamra et merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, et aussi merci à Prince Mafou, les Spartacus. Donc mon ami des dames, mon ami des Kala, quoi. Donc pour son assistance à l'émission, ça la moi plaisir et aussi mes respects, hein, donc mes respects à mon général Jeff Makayabu na Dallas. Tarangana na Congo, mais na Jeff Makayabu, mon général depuis Dallas. Tata bilanga bio na bio. Ako le saba ba Congolais ba tout ba la Dallas wana na biloko bio na bio. Ya dadi mabibi moko na double commune na Paris. Surtout ba ki bilonté donc on habite quoi. Ado senga maître Sengi Kingasen toujours depuis la Suisse et pour na succès na Guilain Congolo Mokondi à Strasbourg Aigle Royal. Dans la Dubaï Bel-Air. Tout solo là, comme c'est Bel-Air. Eh, Nzambe, Dubaï bonjour. Ouais, bonjour. Gros bébé de la presse, Tokos. Tokos donc. Santé Kitoko. Tranquille donc Kitoko. Toi na biso kimia donc de mon monde. Santé Kitoko malgré ce qui est ma carrière tout le monde en mandenge parce que bah voyage bah ninga ba ko kende na liste aux alaté on les a tricage ou bien boulot penande Dubaï aussi na ngobete mo ba na liste ya te. Ah, maintenant zolo babo eto to kende ba Zambie, ba Rwanda, ba na tourner toye est victime ezali groupe d'accompagnement et yana ba agent belé na kati. Soki ke musale sengi bon ba o ba kende ba kei ndenge pe to utaki tourner to ye ne pe kei ke non lelo na minute to ba masa musu ba kini na ba kendaki Lusaka bazongi na minute to ba boye to sto bandaki déjà ba séance ya ba répétition donc boulot ki ndeki toko to ali quoi to sara musala poto sepelisa ba balinga biso quoi. Bah tout ça à Dubaï moi image peut-être en une de mon cause on a nostalgie na ba œuvre parce que ba œuvre c'est limoité so salé le mon à des années ba koyoka ba kité wana c'est Dubaï Bel-Air. Ouais, Dubaï na yebi ke ba o ba yebi to pesa ke sengo depuis to banda depuis ba après 43 chemins arsenal de belles mélodies na ya wana na pesa ba hoya ya fali oyo hoya ya dikape ai poupe na beleli yo mingi tatoyo ya pajalongo mo ya katida rosa papi Phoenix na beleli yo mingi tatoyo loboko etonda loboko evimba loboko etonda na pesa suba ngana yo ya libela nzambe mama ngana yo ya libela nzambe marabi yo shwe ale chubu toko bouger na pesa suba na pesa tout babiloko loko ba alendi yoyo José Kalombo Yankobo Eric Lakase Romino Magasi alendi yoyo est-ce que balolaka bien na zongi su muketo yaba oya sumbila mwalele muketo ya sumbila di papa mala oya sumbila mwalele muketo da sumbila di papa ayaya muketo ya sumbila di papa donc lungwana na ya susu na ba allez maître kumble kitimba kobinema ayaya bazobine Abudou Samba garçon de chansons ali kapinga mutomwe mwana mutombo kwangola kabuka mbuji donc yesi ko biloko zo ningisa mikolo allez confusion hey na bimi na gauche confusion na zongi na droite donc biloko ze belé quoi to pesa na donc et c'est trop. Voilà, bravo l'artiste là, ça fait plaisir à Dani Mouyenge, l'homme du milieu. Et surtout merci à cadre et à Bibiso, donc Nyama Choma depuis Bondala, donc Nyama Choma. Na pesi big manager Glodimbi et donc ami personnel quoi, Bambote belé quoi. Voilà donc
les ana bandal na on y remplit le puta batu be mangembo remplit le puta mon ara nyama choma de place au cadre bien au ya bibiso par rapport à émission mais ko bois comme mi aux internet ko mba ko bois kalikolo ba ligne les amis ba ligne ba sele ouais o changana ba classe mikie bo ngana kalujiste ngana brigadier Sarbati donc ngana ba côté kuna ko changana ba biso pesa sengo to pesa ke lengi donc to pesa lengi ba to ba bina to ba alimentaire te na lobange belé na te biso ba to ne ba bina oyebi bilo na sali ya sali pena ke non batu ba yebi pena ke bilengi tu ke ba ma boy batu ba ndima ngote parce que obini c'est le niveau mkie c'est le scrum ndenga na kalujiste number 1 tutu kaluji number 1 ngana kalujiste donc biso pena donc tant gapote kaluja bandi animation biso pe mamonto buki babiki to une animation ba série wana ba opena ba ebi kini na beta na ba ale kotiko yo kotiko yo ebo sambara kolimas tano bwaka boye donc na bunda na mikolo talaka ba série wana ya teke tolo bebele musale ya tete musale za yango ezomona na ba obina quoi. Ndenge ba bolo ka vérité mat ba comprendre c'est comme si OK non na ndenge par rapport ne ba vraiment confina na président na yo yango poké na ngora omoni elo mona ngina loba omoni biso na kisasa biso ba congolais to ala kana ba respect na ba valeur ya ba respect na ba valeur ya ko respecter ba artiste na biso omoni mutu lokola El Marabi Yoshua to bimaka na ba mboka to kenda ba Cameroun to kenda ba mboka ba Libanda omona pena ba yebi kitang noko wana koti pinel mara o senti que mboka comme fête vous comprendre na ba Cameroun ba opesa batu ba benga El Marabi Yoshua Camerounais na bangola ba benga angolais o senti que non kilo ya biso ya Congo valeur alors biso ba na mboka to ebaka na ba respect nini to opesa batu vous comprendre to la na ba respect moko boye et le bitege ko kamata okamate bonga obenyango diva donc ya ndenge moko te o comprendre to na ba respect pour a kilo El Marabi Yoshua pesa kilo bat mususu to comparati to la na ba respect quoi comparaison te même net pas vrai inosbi lelo boye pas comme benga leader abi ba benga leader fali pas benga leader comme ko boya wana ce que pour nous benga honnête ndeni yango zo mona mama ka yango tolo bat donc mutu moko beta même pas 9 nzembo au sala pas album même pas ya 9 nzembo on a ba dasi ya toucher ba loka ba Marabi on a respecté ba zio na Vodacom ba bimso na TV le lo mo boyo leader en liberté toi la ba respect on to lo ba mo na ba Congo au moni to perda ba vie ba papa le roi ba papa Wemba to perda ba le roi ba grand pote Pepe Calé au mona ba kilo ba to na bilembo na mboka musique ya Congo ya musique munga ya munene ya na kilo libanda vous comprenez alors tantôt ça l'autre monde en équipe nationale biso ya pola vous comprenez mais mutu mo abimati na Congo l'autre aki moto mona ba américain to banga o moni erkeli boy mutasi sa biso somo affronta bango ba beta nzoto noko swagi makambutu donc musala vous comprenez tant mutu elembo bongo alors to la na ba respect to la ba respect so bacho na porto kengela ka respecter gérant respecter mon colo société faut un respect ba niveau ya ba boulot on comprend obeti pam au salata single ya 4 nzembote mais ce que makambo eso par rapport pourquoi parce que yemoro comme une nosbi a sali clip na ye a concevoir nzemo na ye ce que clip wana pa mbasende comme l'obs ce que bata f victime ba moni comme c'est impolitesse a manquer ce que élément non oui biso bino pe ba chroniqueuse ya biso ya mboka na ba chroniqueur boye daka batu au monde so ba vérité bo alors bozo ka mikobo tu na bango est-ce que yo na vie na yo nengo komi lelo boye au sala album ya 12 nzembo asalati est-ce que au sala don lelo na kisasa lelo mutasala 30 nzembo eko beta to kende lelo to koma soki ba inane ba 3 mois si lelo muta bimisa aoyate ok comparer kiti mo boye respect zate ba manka ba respect en moni lelo
ka place au loba bilobe la place au leka au sengi pardon. Pardon bonzimi on bonzimi on to betaka na mir mikolo. To betaka na mir. To betaka na mir. Donc et kota te simba. Ye tango ye au lobaki au sengi ba pardon to betaka na mir. Dans une minute. Il fallait aller featuring na Diamond. Ils ne sont pas featuring na Diamond. Donc place il va Luka pekanga. Bien tant yo Luka ça va featuring na bana. Luka pour ça va featuring na ba R. Kelly. Hein? Luka ça va featuring na ba icône ya moka. Ah. On dit marate, on dit ezaka rêve na bon dit marate. Diamond na nta Luka fali. El mara ba ya ko Luka ye. Na ebite tota na ba niveau. Omoni na ba mboka ba ya wana tozotanga na ba mboka na bango. Biso to yaka to beta ba stade. Hein? To beta ba stade on na plein mboka comme fête. Ba ya pe ba beta ba stade. Niveau do comparara te to na ebite ndo to loba. Et le roi nga Dubai ndé na Zaboye. Na la ba respect mingi na ba loko ba grand loko ba kaluji. Vous comprenez? Asala nzela na la ba respect mingi loko ba vina biso ba juna mumbafu. O ba tikela biso lelo ba bi no animation et les sakabana e bana batangaka eza musala. Vous comprenez? Mais place yo zazana ba respect na yo. Hein? Babilo moi ba mikie ba salité tant el marazo vanda bo boule netinal bomo yo. Donc, tu as regretté mais tu photo de Michael Jackson, grand prêtre Azate. Ah oui, on comprend. Tu as dit dans R. Kelly. Oui, c'est la notion. C'est la notion. Il y a Congolais, au comme ça, na R. Kelly ou az américain. Mais pour le mettre na Ferrego là, tu mettre pas na Jibem Piana, na Werason, na Koffi Olomide. Excuse, omoni lelo. Musique est universelle. Hein? Il faut bêta na ba grand pose à grand. On comprend. Congo ba grand ba te. Fali a de grand. Te ba na Congo ya sala featuring na ba vie na biso ba Al Pacino, ba vie na biso kenda Al Pacino, asala na bango c'est un Congolais. Asala featuring ba na ba vie na biso ba vie na biso ba Lokwa Kanza. Bolobela ngo penate. Non. Bolobela ngo to bodembela ka R. Kelly. Totalisa muto yozo finga place niveau na ezali. Tant yo finga mutu na yebi ke mutu azana niveau moko boye pona ka sentiment ya batu ba monanga na kangi basuki na che ba locks na che ba teinture olegi na TV obandolo ba na minute na Congo na yebi te na minute na Congo na bit mutu lo kwa ngaboye na legi na TV vient na biso mo pao na bandolo ba biloko mobo servir rambo tant virambo ba ni musique na kututé. Vous comprenez, tel niveau on a icône ya mboka. Il faut en avoir respect. Pour le libanda, ceux qui congolais OK libanda, so ba moni oka boba binde kwa fali poupa. Vous comprenez? Ben oui. Tu viens du pays de Ferrego là, non, biso toi référence ya Congo. Biso toi référence ya Congo, ndo mona ba congolais so batali biso libanda ba ibikel marabio choix. Mutu totali bandaka janvier ti lelo. Combien de fois tobimi libanda mboka? Combien de fois tobeti ba concert ya événement nini to sali tant tobima wana yo za na parler na bino zo dame badi otondi oleki na TV bandi oloba. Na éviter faut tout ça na ba respect. El marabio choix a kilo lelo to mona lelo baninga na bamboka na bango muta munene bongo ta mususu ba pesa ka ba opportunité moko pour na valeur mboka. Vous comprenez? Lelo ndemo pe na bandeko na biso to yebi ke ba vie na biso fali ayebi ke na niveau na na vitesse na ngo ba vie na biso ba vewe ka bali ba vie na biso ba verambo bali. Vous comprenez? Mais na mona non te jou mo pato la nga leki na TV akena a toucher moi mir moko boy na komba vie moko boy non. Yango mona biso bana na eto akana respect ya batu wana. To pesa ka batu tout respect. Neti nga boy. Donc ce qui grand prêtre brigade au bois kana yo ko ndire na kufa. Vous comprenez? Brigade grand prêtre. Grand prêtre ko c'est président dans un mouvement. Un mouvement. Président. C'est un président, oui, mon président Sarbati. C'est un président Macintosh. Vous comprenez? Naïbi que bateau basali bendele mutu roi Bill.
Oso mona sali discussion na nani ya lobela mutu moko boye mais asala mama minene na mboka o. Vous comprenez? Ayo mutu moko boye ata terrain GB o babenga so nini. Obeta ngote. Mais ce que vous avez na TV bandolo babilo mo boye ba. Vous comprenez? Oso na pardon. Pardon. Pardon, mutasengi mais aozela moi feedback bon le bagabo limbisi bozo limbi c'était pourquoi bino bo sala rapide mabe na bien ngamo na fingi mutu ngamo na legi na TV na sengi susu pardon na mutu na fingaki bo siko doibsoni notre limbisi do limbisoni yo mum to sama kam no ningo sala parce que Fabregas pe alekaka na TV asengaka pardon to mona ki feedback ya fali pour pas alobe ki par rapport nango omoni ba Fabro azana nous mwana ya kacha est victime Fabregas c'est un collègue na ngato laki na mouvement biso tout na F victime avant ça la banzela nae vous comprenez c'est un collègue na nga mais lelo c'est un président président auquel ça a combé la batte vous comprenez à mwana ndaku c'est normal to tendre boura parce que à mwana ndaku on comprend yoko obeta te logo morote na kisasa oyo oyebi biso tanto beta na collège de beta album mo sambara et bouja qui ni danger hein mais to tikalo ke ndata bijante on comprend to tikalo ke ndata bijante vous avez chance de être trop local yango skoto loba tango sa musique oyebi oza na succès il faut ba bengo na Abidjan il faut ba bengo na Kenya il faut ba bengo na ba Cameroun ozo comprendre po ba yeba ki wana succès yo siko succès yango to mono kaka oyenga awa mais après olegi na TV bani mbange belé même ba fan ba contredire parce que ba vidéo mo tambola mariage ya batu na moni noir te na loko ngo mindele bazo bina nzembo oyo bazo bina ngo pe mama musique et musique hein tant bache musique na yo to mona ngo to na Côte d'Ivoire bache musique mo ya mama na biso Betty Masikini musique ya mama Betty ebetaka muta okota abina na keno minele wana babi bon fête na biso to ko benga songolo mpakala aya ko livrer a to ko mona lelo Robino Brazzaville babengi Robino Betty partout babengi Robino Betty produit na bino Brigas babengi ya Betty produit na bino so comprendre to lo ba mamuto mona mais yo siko mbange belé yango po bazio ba tindiki yo na société mombo ya télécommunication tindiki yo buwa bani bambanga yaloka kam ana parcours yaloka pour la bino inosbi ana parcours yaloka mutuka mombo ezana yana batterie te siko po benga bate belé bo sangani bate belé ale mutuka lo biso batami tuka munene to kokite to zatko mutuka muke na bon place mutuka ekokota bo bando tindika siko pe kota ke poto. Vous pouvez dire que comme tu veux le battre, mais on s'est décidé au loba. So tango toucher le mara, notamment bébé ponga solo na sabu grâce à El Marabiocho. Tu kana na longola chapeau pour battre. India hein? Songa le lot Dubai na boye. Na bana ba otanga na musala oyo. On comprend. Yo yega ga boye mutu mobo uti na nzelo temi bosa pa na biso bando finga papa na biso donc na ebité dans l'état ko ya po mamna osala yo donc na ebité yango na mona donc bache kiti na nzela kiti yango siko ya pamba kiti bando belela bato nani yo vanda muta vanda te bato ba okima po nzolele donc vous comprenez kiti wa vanda ki alatik trône. Ça veut dire a comme roi des kings. ala juste un tabac c'est quoi type a type tabac pe couronne ezo soir El Marabiocho aza référence soko toucher falite na minute ba oye bayote soki soko lobeli falite ba oye bayote vous comprenez kotati na bino ba chroniqueuse mususu donc avant na ndaku na ye alambi ba fufu na ya kamati ba bizu abasi bochaka na saki na ye ya na ba papier mouchoir bon pona so mbongo il faut combat fali na munoko ne tambula na batu ofinga ki fali so mo eloko moko boye po yalia il faut afinga poza mbongo mais quand même les gars pe na TV que non merci
président Fali Poupa na mbongo na zwaki po na finga ki yo bana balie bana basepeli mais tous en courage à bango vous comprenez que c'est belé le chroniqueur belé le ba finga rande mingi les padres parce que toi ba finga les padres bon so teli bien ba à côté il y a F victime il y a pas Fali Poupa parce que ba finga rande les padres do mutata victime na mincha ko finga et ande ferigo là et a Fali Poupa te omoni yango mona ba biso neti orchestre logo là ya Fali Poupa ba président de la République ba vandi grand prêtre vena biso ya ngambo ba vandi na mama nguli ba otala penda kana sikre bimi ba otala mutu logo la El Marabi Yoshua sikoyo ngai mona ya Fali Poupa na legi na TV na bando senga la ndo finga mutu moko boye tozanga na problème na mutu te des chroniqueuses nagobele la lelo président Ferré et ça là et l'autre côté président Ferré toza na problème mon côté soki que non batu balanga na problème na biso ça la problème na biso luka oloba poli aleka pe na TV expliquer batu que ngai songolo pakala na fingi Fali bana nga bakende classe vous comprenez to la na respect wana les chroniqueuses moi les qui a fini les padres pour na Fali bakangi si fallait tini caution atini mbongo pour abima au monde biso tu as référence ya Congo pose à succès il faut toucher biso pour ba yo que non na mokili yo zo exister il faut toucher biso parce que ni notre salité na mboka on a minute toloba album na biso song si ba mabala batu album na biso mutaza ko bela courage au bimezata la ndaku po mobile na boya e mais jour ango pena yoki pena bi na yoki bombu na yoki sans amour sans pitié te vi na ngesuka boyete na sukoli nga fona bima boîte mobile yango salela nga nini na ke luka vi nanga et je peux courage à luka vi à continuer vie album on peut ba bloquer bêtise ba insanité na non album na biso batata ba mama ba responsable au moins neti boy choto kende ba Zambie toke ba Rwanda toke ba mboke bele tutamba ba Katanga ba mboke bele tutamboli na ba mama ba koko mama zolo ba penabi ba série na yoka Luambo mwana Fali azongisi ngape na ba série wana na série banzembo maloba ezana banzembo lelo yo nakoloba kale zalaka obimisa nzembo a 32 chansons bana biso depuis to bana droit chemin ti lelo tous les nzembo bana na générique ti na suka ebetaka lelo go banda lelo bimi to na nyama shomba so bimi kana rompo ya bando tala choko na commune o kam na baro so beta ebeta sans amour sans pitié vous comprenez donc biso nde to fanti makambo alors tant yo so teka te Thompson yo mo pola e komo luka banzinzi obenga batu ba yo so ngata yo fele yanga yango etuli boya ko so ngata bola ndakuna te mama na sanga na bakisi na ye ateka mingi oso comprenez lobisaka pozo teka te. Voilà, merci beaucoup Dr Mekapé pour changer chapitre. Donc là, je vois l'artiste de mon pays, un groupe List Boy Fondation des phénomènes Sobé Belloni la star. Donc moi, c'est qui tout. Elle a dit, grand prêtre, elle a dit, Togos, au moins, Batulogwa, grand prêtre, elle a dit Sobé. Ah, ça, la loku, moi, moka. Bon, yo, si comme tout le monde, parole, foufou na TV, qui a venu Nabino na nukutu, ba ebiote, osali CD mon boy. Donc, il faut, maman Nabino, zo tout Nabino, auto na okutabi. Est-ce que yango eko te kama? Vous comprenez? Mais ce qu'on le dit, au lieu de bimi banda pa binobi, Fali pour Sengi déjà pardon. Mais si tu vas chroniquer, tu vas comprendre. Innocent bi a Sengi Fali pour pas pardon. Mais bon dit que no bolimbi ça y est c'est tout. Bolimbi ça y est ça nini hein. Azan de kona bino. Obi. Binonde bat na yo nanga. Na yo nanga to yebi na bat ba tala biso to yebi ke muto bolinga bo toute sa biso camion eza na batterie te mutu kane na batterie te donc il faut aluka pa vieille jeunesse pesa ngai batterie na yo na tindike simbite nani kingani po avant benga batu wana bango mona ba batterie na bango yaki charger te parce que bo sangana po botindika ngelo ba viela ngamo boka bo c'est voiture sans moteur via tindika voiture tu sois pepe la te docteur batu parce que batu ba sima il y a innocent c'est la mission ba sima ba tindike pa finga Fali tena bi mutuka po batindika ngo ba bengaka batu po batindika mutuka vous comprenez siko ba biso boye
On attend t'indicater. Merci beaucoup, Dubaï. Bato mususu bavandi na biso tete bi ah na censure wana to yeba mukonda censure ezalaka vient la biso Didi Kelokelo na ete soka longwa azala boulot azali pire vie ya Fally Ipupa Koffi Olomide ada papa ya Fally Ipupa na monde ya musique sikoyo déjà acte ona bakenelo bakangi no Koffi Olomide bata censure oyo bakaki recommander na ba chef na bango po bakanga no Koffi Olomide papa ya Fally Ipupa master ou bete pire mutu ya Didi Kelokelo na place wana Fally Ipupa ni intervenir que non oh ça na pas perdre na ngaponi bokena ngobon ba monde comme moi Fally a triquer vie na épée. Pour comprendre que mboga oyo ekufa po na songolo benga pakala yo tuti mutu buki mutu po ngai naza mwana ya nani na robenga ba te totika mboka etambusa président na biso ya sika ye alobi akangane mutu te mboka kanga mutu ozo comprendre inspecteur Didi Kelokelo a mosali soki mibeko lobi ke mutu tel abuka ki mibeko to mona ki ndeko na biso Robino et kaka vient na biso rambote Robino eloko ne bibi pe ba sera kango ezobeta te mais mage aki na moto na ngo ezokende po ana sang ana ba rayon eza na nzoto ne yango ezokende c'est normal yana bi kulutu na biso Didi Kelokelo ana azana mo a dire te likolo na ye mibeko ezali sala mibeko Fally aza mukolo mukonza mboka te aroke ne asolo la mpanzi pona non lelo pe ekozwa pe biso ke non to sali eloko mobo tuti mopanzi loi ya mboka elandela biso po mboka etambola soki lelo zomona ba mboka lokwa ba États-Unis d'Amérique ba ovanda ambassadeur abi non faut donner à Fally Ipupa ba pesa ba visa et là que mutu wana aza carré na boulot na ye aza carré na makambo nyonso osala yango ezosenga ke ozomona bato bafandi non anniversaire na ngai papa fona benga Fally anniversaire na ngai libala na ngai fona benga Fally o sentir que pourquoi censure on pas Fally pour ezala te donc jamais Fally ça la banzembo to ka censure interpeller qui des ko la biso pe ezala banzembo ko la biso pe yana banzembo ko la biso si omoni na minute yo président coach alingima sécurité o subi na nzela ba okanga yo. On se comprend le tout. Il y a un makambo tolo basiko que nous mutu fa changer. Ceux qui okoki non na musique te yekola kende ina yekola musique ke ole kanga na baninga ofinga ka pozo sala musique no bien te ba olinga ngote. On se comprend. Biso le loto yebi ke ba papa na ba mama bandeko mobali so fa ina chérie na e tant ba solo la moi problème bo mona moi simba moi koti surtout ça zo na ndaka fa la koti mbala moko sans amour. Nami yoke la ka po mutema nanga pardon ozo senti maintenant yo za sans amour te on a sans pitié te waka na mange belé pe chinois alaxi biso ko lata o leki o li o tondi a le fa na TV bino bato o linga ko pesa micro ozo comprendre ya o mona ke patron la biso sala une année alega na chaîne moko te ya Kisasa mais ana succès et que libanda to pop presse boki ko yamba non a comprendre que quand yo muto pesinga micro opposer nga ba question tant na longwa o baluki aussi garçon mo abetaka na lokoso musique amoya na sima bandal o lexé na TV poni ni kaka simba guitare abando leka toucher eza musala c'est mon travail au pexanga na yamba mutu musu te c'est mon travail neto yambinga boso na fa na TV bona bandolo ba ngana danger na l'équipe brigade ngana beta mais ngamo na conscient na bi que non bévénement grand pote brigade à sala tant bazala ngana patron nga Fally Ipupa na quartier latin ils a danger na mutema yo mongo yebi ke na elo côté mais zala pe na courage on ndima ngai songolo pakala na zana ngelo côté mais na legika na finga batu po boye ba ngai na kombo ya sima ya Fally Ipupa vous comprenez. Voilà donc merci beaucoup toke siko na songi.com pat molinga ngami na marambo mami dai o manga chez mo marambo darlango trop songa na yambaki babi tango fort l'émission elle a tourné question par rapport au yana kata mouvement ndeni nakutaki banenga sabi ngana yana kutaba nakuta soki 8 ans banimato ba soki 8 abi mais aya e bela kuta aleka bango kabi tangilanga bakoba to kutaka tanga bakoba kutaka tanga pena koma Dubaï donc aya kuta na mouvement mais babi tango fort aleka yo donc on les a songi.com
Ah, wana eza siko évangile selon masananga babi magemba. Évangile selon ye. Pas besoin polémique elle a raté. Babi abeta Lukwe du Caprio wana Nzambie. Lukwe Christian Kanga kon. Ta babia aussi sangana allez confusion. Et na bimi na gauche. Vous comprenez? Tout ça musala tant collègue nanga leki abeti aye nga Dubai na leki na beti yanga. Lobi eza selo ye masananga collègue nanga babi bravo ezakara ke non lokumu tant babi alekinga nga pe Dubai fona sala makasi masananga lo wa lekinga alekela moi standé yeli bende jeep amema ba collègue nanga ta mutuka moi vie eza problème te tant yo sala yo autant yo sombi moi jeep o leka yeba be quelque part moi briquet kota yo tonga me ya somira mutu na mutasana azana ba mutu na mutasana banzela na e oya kati na e netinga Dubai boy na garçon moko na lekaka te pona lo ba vi nanga na lekaka pona expliquer batu ke bandeko batata ba mama neti mikolo yo après confusion turo na e cria sika o comprendre yo maleki yo mama yo mama leki yo mama memanga na miziki dikape mama nakende kobina kinyangu nema dikape na lela yo kindobi hoya o dobilo kasikezo ya kinyangu na ondezani kini misida sa mikolo kinyangu na oso comprendre yango suna sa so loko moko tika batongo na présence fali dikape tika batora biyo shwananga mekasi baya kwa bafula kelo ko pema kasi molangi te dikape bum tamebe kasi ale tonga nyonso zotonga tonga bilamba lelelele dikapa za tonga bakotoyo mao kutonga bakotoyo dikapa tonga bakotoyo atonga lobi ya bakotoyo bakotoyo voilà donc merci beaucoup donc autant que ba rapport balino za ba kaluji obinga suna mi muto tenga ba grand ne football kapé wo kimelo mo boya ba grand pour ba confirmer que non dans ba grand pesa bandombolo andunduku pala bagela ngambongo andunduku pala bagela ngabijwe ngana kendegela ngoti kala kananda una tukidila ndungwe biloko bele ndombolo vous comprenez so na yona na pas grand prêtre saba ale miso koko waya hello te bondomba lobi ninie mazobanga ale misege do wana na do noyo kondie grand prêtre sarba so bandeko babwaki mikolo yo ki bango père o babwaki père général baleki babwaki toyoki ça va elengi trop Micho Parobino, Micho Kitoko. Nyaki Micho Kitoko. Opena mato yoki Micho PC lengi. À part biso ba mbiaka grand porte Boussola zawana boloké azawana, babi azawana, vous comprenez? Kabuya pas za mikolo biloko ya bugo yoka donc. Kabuya a longate. Non Kabuya longwa, Kabuya na mouvement. Kabuya le bail que non le quoi ya beti na école té. Vandelango bro. Le quoi ya beti na école té mutu monta boki kitoko. Do bino tout boki mabe. Moni siko ba biso ba Dubai na banzela mususu. Boussola ye apesi validi ka pezenga luketu boloki aye wana tatano na mama no après ngana ye confusion donc to ke liboso na baluki masima to le ka koto yo nzele za koto vous comprendre to ye na biloko oyo po biso tanto yaka neti bikolo donc na mona te depuis to zato fandeli makiti lelo donc faut beta 30 nzembo na générique mi balé ya makasi pour doubler bisopo et à passer. Blaise Créateur. Il peut pas appeler Calicolo. Blaise Créateur, animateur, mon bois pas la coste. Avoir pas la coste, c'est beau. Blaise Créateur, c'est pas fait rigolo là. Bon, naebi kuna naebi masananga Bercy. Bercy tozala nae. Masananga Bercy tozala nae na pas fier na biso Sony et Chomo à l'époque wana ngana na collège yaza pas Guy Moller. Bercy mwana nayoka Blaise
créateur. Baza animateur baoya. Baba animateur baoya ba opesa. Ba opesa. Les créateurs azoya. Ba cri na ende na mutu na ngezate. Faut na lo ba bien. To lo ba marambo to yebi, mutonga na yebi ke neti. A toujours ka ngona ba nzela ezo betati. Zo ka lelo zo ba Micho. On sentit que makambu. Donc faut to bosser. To bosser, to lekebele na TVT, to bosser pour makambu ya. To lekebele na TVT mais tout ça musala pour makamboya batuloko biso boye depuis na banda Arsenal de belles mélodies tilelo solandi chaque album on sentit que Dubaï a fait sa makambo oya ya fali oya ya dikape vous comprenez kapinga mutombo mwana mutombo kwangola vous comprenez ba makamboya oya sumbila mwalele mugetu ya sumbila lipapa mala vous sentit confusion babilo soya to pesa makambo poto sala to les gars na TVT poto lo bara babilo moro boye ya na batina te conseil grave so ngoza leader ça musano bien yemba banzembo batonde babetelo maboko lelo patron na nga roleka te na TV abando lo bana mutu moro boye po na minute so fali alinga bando finga mama bando finga ba erkelite ba collègue na bango wana anofinga ba RKL abetina ba featuring mais yusko Luka collègue na yo betina ba featuring bo sala ba jeune Diamond aza pire petit Elmara avant na Monique pour ba PC lumière faut na betana Elmara biyo cho bine koleka fali comprendre et alors quoi au Monique gampote RKL tamba sala fit na Elmara ozo senti pena que non ba boss mi balé ou sentir que marambo yali et puis tant patron azo travailler na mutu o azo promettre que ça la patron il faut sentir qu'il y a la différence pour Elmara binatro apesa babilengi tango a collaborer na petit naie il faut comprendre que non boss avec son petit vous comprenez ils abongo yango moni lelo pe lumière wana tango esuye ebendi pe batu mususu baluka ozo comprendre biso tokenda osenga fit pa ba grand pote le roi ba Arkeli on comprend bokenda osenga oui tokenda vers Arkeli c'est un grand icône ya mboka on a Arkeli lokola on a souci parce que Azan a 20 ans de prison. On a souci parce que Bakangi Azan a 20 ans. Bon, 20 ans. Omoni lelo viol. Omoni lelo bata minene ya mboka balukela ba onka makambo po babenda. To mona grand prêtre Michael Jackson ava daye abimanga ba garçon boy po babenda izana onka makambo izala lango. Vous comprenez? Ya makambo izala lango biso ba etozara sima Elmara Yoshua to respectaka tous les mutu oyo azo pesa lokumu ya mboka faut respecter batu pour makamono ezala bien je comprends oyebi jomo baza beta guitare ala na orchestre mo baza beta guitare trop bo ale kana TV ce comme na studio ba yeba beteli mais so legi na TV manga bele mandefu loko yesu boy abeta te mais so te natangi koma mutu te na lobinde jomo bana so legi na guitare donc studio nezaka TV kaka ça legi na TV dona marka ou na bisa siko na ze mukile kota obi mbwa mo ba fana na ngambu siko so abimili banda bana kateso ba beteli bango mena kima mukile kota donc azonga chez bango omo bizaka mutu na fenêtre est-ce que l'album na bango ici le succès grand pote na minute on a moni ve na ngamba le international vetolo bara vérité pour pouvoir eza koto hein tolo bara vérité na pesi sou mbote na Eric Lacasse jeune moro boye na rata bakine obeta ba 3 niveaux na pesi sou mbote na maître José Kalombo wana na ba bureau quoi donc tolo bara vérité lo balango matsa na Glody Mbia tolo bara vérité soki muninga ana 3 pa liboso na mendima pas no guitariste ni ayeba ni lokwa Markhouse na lobi victime guitariste ni ayeba ni lokwa Markhouse bien neti mikolo mutu lokwa Feli Tyson abeti album mobimba ba rumba oboyo ka Feli Tyson abeti
Ah, grand prêtre Félix. Les autres, ils ont succès de Papa Kofi. Ils pas la binote. Au moni mikolo, golé solo. La confusion. Bimalikolo. Golé solo, aïe Parce que quoi, grand prêtre Zagalo abeti. Et bandela nzembu tina suka. Bon, yo, on les gana TV. Au sala no ata elo moi bien te na orchestre na bino. Mais tant on les na TV mbange belé le quoi. So ba yo la ndelo na studio obeta anoté. On comprend. Netinga Dubaï. Tu as bête arrêté ba garder dans orchestre yango azani de quoi faire ou bien mutumo boy et alors wa mutumo boy. Et puis kala tanga kala orchestre et comment na batumo ba no le ka TV ba ndo loba. On comprend. Mais o le ko loba mon album te ti le souka. Maman aussi là. Et comme artiste, il faut les cas à expliquer ma ramène zala. Vous comprenez? Soit aux guitaristes, soit aux manga na TV. Porte-parole. Pour la position na yo. Vous comprenez? Eh, babiso le roi bato na ba porte-parole le roi Balen Zambia na Paris à Vanda Baladon. À Vanda. Asa manga mususu wa tanga lobi ya roya. Porte-parole ba chroniqueuse ba le kaba finga à l'EHPAD. Non. Obi biso. Le lot Togo ba lora ba grand prêtre Gims. Oyebani na été mais à danger au le gana TV au saga promotion pour à danger. Ya ndemo na babiso. El mara a muta mutu nyoso. Atinda bango. A muta mutu nyoso. Atinda bango. Na mutu neti kala mingi te yaki na momi mobo aki États-Unis na bandenge na ye. Oh il fallait pour pas muta minga OK biso bato mema na biso ata mutu. Eh wala grâce témoin. Vérité biminzambe na kufi. Tout moté. On se comprend. Donc biso ndeto zaboé. Biso ndeto zaboé. Biso ndeto zaboé. To tambolaka to na bureau. To na bureau to lingaka. Patron nga. Tu peux ça mbote pardon, pas ça mbote. Tu peux ça mbote pardon. Eh, pas ça mbote non. Merci beaucoup pour l'info hein. Ba mema grâce témoin la pote. Natangi komba mututé. Omoni el marabio choix. Amune na mboka. Ozo comprendre amune na mboka. Mutu na mutu aleka na TV aloba makambo. Oyo sala e po émission za elengi il faut toucher. Ozo comprendre. Po émission za elengi il faut toucher. Biso nde tozaboy. Neti patron na biso. Avant d'abord, mais c'est fallu pour pas, il faut livrer les 29 février, il faut livrer Bercy. Avant dit, baké basali makamunyo so ba informer. Akia beti esili avant dit. Soroye na kin soule a boss deni tobeta na académie des beaux-arts. On comprend. Il y a d'autres informations pas bateau ba sa musala ba elai. Vous comprenez? Et à F victime et à société à monene. Voilà. Vous comprenez? Musala et Salima. Ce que le comment bat mususu. Avant ni na eka mopanzi pour émissionner za elengi. O nga na zaki na fali pour pas boye. Non. Oui, mutumo pour na fali pour fali linge mingi. Avant les campagnes la biso lo ba makam la biso et dit badi atazawa na mon dire. Voilà. Benga et dit badi atak. Solo la naye a expliquer au makamundenge zali. On comprend. Ce que tu dis, badia tate, déa na biso Gino. Ah, mon continent déa, azawana, ba chef à télé, bazana, ba konzi mouvement bazali. Au bengi bango, aux informations, au leki, au lobby. Voilà, c'est comme la zone à souka. Au solana équalisé. Equali boseko. Equali boseko. En tout cas, depuis to kabwana na mouvement, tout le monde en a été. Tout le monde en a été. Agi collègue, alaki na biso bon. À Salanzela, tout le monde en a été. Ils n'ont pas si tout seul raté pour tout le monde en a été. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, comme vraiment la souka, ça va dédicace na yo, peut ça numéro na yo, ça peut bien yo par rapport à le salon des alarmes. Ouais. Ndé tout ça, tout le bika vérité. Hein, tout ça moto na place na ye. Où ils a Dubaï Bel Air animateur na bino na pesi banzela sika. Ba bazana pour ça, ba se retrouver. Babi mandenge to sala ba maître Kumble Kitimba nde to sala ba Boudou Samba garçon de chance ndenge to sa mikolo Glodimbi ya garçon noble moi na muge na jeune e Glodimbi ya ndenge to sala ba nde to sala ba Eric Lacasse nde to sala ba maître Kumble Kitimba nde to sala mikolo to na jogo moko to fula saoule bunga babi mikolo makambu jogo Dubaï olela Jogo ça voulait bunga donc GDG donc makambo ki toko to sala ba te belé solingo ya numéro zawana plus 243 ya Willy Moucheni Dubaï abele la na démission de ka to salaka plus 243 84
31 540 45 plus 243 84 31 540 45. Voilà, wano bengi Dubaï, ozwanga moko to solo la kitoko, hein? Na opesa mbote na Francine Balabala, hein? Balabos, Francine, hein? Francine Balabala, na opesa mbote na viena ngai mususu azawana Antomo Konzi, Antomo Konzi na Italie na bosani yote, Mimi Casse de Lille, ba mbote belé, hein? Na opesa su mbote na ya pa jolongomo. Bavenanga wana na kembala moko na moni na musika maître Trésor Ikulu Eder Mayala na moni ba masalanga musu na Paris ba doko tolo 12 litres maître Womo kilo Congo ba mote belé donc Dubaï a belela ba yoki tembala sima bo se retrouver Tacos. Voilà, quand on a la vie, takas. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien, qui finit bien. Très chers téléspectateurs, c'était l'ambiance. Hein, donc, il a fallu que nous le Dubaï Bellard parce qu'il avait des choses à vous dire, à s'exprimer. Mon mouké, toucher papa. Il fallait qu'il passe s'exprimer. Il y a un petit temps. Allô, déjà, je crois que ça vous a fait plaisir de passer des très beaux moments avec vous. Hein, donc, ensemble, très chers téléspectateurs, très chers internautes, na Ottawa. On a fait un Ottawa, Nzambe, na Chine, Japon, go bébé, Nzambe nanga. Merci d'abord l'assistance à na Prince Mafou. Voilà Massalanga. Prince Mafou, moi na mokonzi quoi. La général. Na ekolo ba mbote belé. Tacos. Prince Mafou les Spartacus. Na lobby, bon la général. Pardon. Somme nyoka ba esi la raté. Na ya rosepedi wa mona boy ko bimalanga. Wow. Na osepela. Merci na cadre ya Bibi Sonia Machoma. Donc Nya Machoma na Banda Luana na Rond-point Luputa, soko ye cadre moka kitoko, okolia okomela makamutu kitoko ntabaya soin. Il y a bien ça les awa. Voilà, merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, c'est lui qui acheta, qui installa. Et aussi merci beaucoup à Guilain Congolo, Aigle Royal, Mokonda Strasbourg. Merci pour Kalamine Tena au CPLA, Dani Mouyenge l'âme 10 millions na Paris. Voilà mon frère, wana Ndekolanga. Il y a Dadi Mabi Mokonda double commune. Mombele na Paris na madame na bofolo na biso dig dikembesa na Paris wana ba gros bisous pour na succès na adosenga maître Senkinga sen toujours ngablo moi mingi mami de maman chérie. Déjà le 6 octobre, l'anniversaire de Yvette Mbia, na papa Mbia, donc Babota Mukolo Moko, joyeux anniversaire à vous, déjà le 6 octobre. Merci Nassissos Batinus Toubazaki Awa, c'était vraiment bien, c'était magnifique. C'était j'ai idée les gros bébés de la presse congolaise. On se retrouve prochainement, Karine Mokondi, la baronne, qui est la banca bongo, l'icolo. On se retrouve prochainement, au revoir et à la prochaine. Bye bye. C'est 001. Donc, nous avons un number 1, il y a 001, blague télé, là, sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman, donc, total la Victoria TV, il y a Ilusa, il y a Makambo, pour tous les news à l'élo. À Elbiso, Victoria TV, donc, à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. C'est d'abili la ndenga ilusa Victoria Certa. Amen.